Bada très fort. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre deuxième maman, maman Eliane, tout la reine mère, qui m'a qui en caca. Ma appelle la jeune qui m'a qui en caca. Kaswa nangati. Qui m'a qui en caca. Voilà, wana ngai wana. Voilà, toujours dans le mode matanga. Toujours matanga. Matanga na bokilo, donc on gère. Donc à la place il y a pour la maman bokilo. Kati ya matanga kaka. Ne bobi nenge lika kaka. Comprendre ndako ya matanga. Yawe nanga yokumbama. Yawe nanga yokumbama yawe. Voilà, là c'est la famille. Voilà, maman bangwana. Oh ça musala, vous demandez bango. Oh ma bossa ça musala na bango. Oh ça c'est la misala. Merci beaucoup na bien surtout bo nga maman Eliane tout. Merci na bien surtout bo disposer attendre bino pour na kotala to pe pour na koyoka ngai. Merci pour notre message na bino ya condoléances nazorango chaque jour, chaque midi, chaque matin, chaque soir. Le bao komelanga qui est loin des yeux, près du cœur. Na bato États-Unis bao komelanga, bato ba Canada bao komelanga, bato partout. Merci beaucoup à ma famille du cœur. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ma deuxième famille. Voilà pour on a bien la famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Je vous aime beaucoup. Vraiment venir sur internet. J'ai vraiment créé une famille que je ne pensais pas en tout cas. Donc merci. Petit après ça, ma petite soeur chérie, je te fais de gros bisous. On a bien la famille du cœur. Pamba te. Bino nyos bolé la maman bokilo. C'est la maman bokilo na bino. Le bateau pour ni ba mona que ozawa na ba mo ma pelagite. Hein? Classé ka kala kwa na matanga ngamo na ko classé ka ngota na otikala. Nga moko. Yo classé ka ningo mo nele. Bana matanga. Ah matanga mo senjate. Ah matanga wa. Naza likambo moko na ngina la kisabino bandeko na ngai. Bandeko boota la ngai. Bandeko boota la ngai. Boyebi mami. Mami tuna ngai na lukio. Hey, okondi mate mami. Tuna ngai na lukio. Mosa Koffi Olomide mama Lia. Ah, ayebi singa lobi mikolo ebele nazomona mami te boye ndenge nini. Ngabi mami okondi mate mami. Mama Lia lukio mami. Abi mikolo ebele boye nazomona mami te mami mutalambela biso. Ngabi omona mami. Donc pesa emodo. Mami, on Mosa Koffi Olomide. Mama Didi Stone night. Matata ko ngabi mami fo batunetaka mosa te diki nsala. Yo mona ba je. Mimi kinsala yo mona likambo entre basa ba star. Beauté plus l'argent, papa te diki nsala que ça me repose en paix. Bon, c'est quoi comme nene Sabino eza boye. Bota la mami, boy ba kibiso to za ba chi. Bota bomoni, mami wana osaba ndakala na mami la so dans dos. Ozomona. Ozela. Mane tokata ka utembele yao. Ozongoli boy. Donc pour les arabololo. Na nyoso, tolia kaka oyo. Ndianga tolia ka donc molenda kala peza moluba boye. To so li boye te moi ete. Faut qu'à mito. Là du bon on est là ça à côté ça moi. Faut pas moi il faut qu'on passe là et que l'on moi il passe. Ma pélagie bambula nous sauvons na mami makambo te ma pélagie.
kasi mituti mutu wana nde eza bololo mutu ayebosa ndakala te asalaka ndakala na mutu ndakala eza bololo moni molambi ndakala on apprend tous les jours nde nalobaka moni voilà donc en plein matin bo comprendre ba mama baluba baolamba biloko na bango awa ya baluba balinga olamba babitoyo bomoni balube bango batala babitoyo mapela jo sokoli bitoyo ngwana mo bikonya na linyuka pona sala yango koto balube tala mbinzo yango botoki sandakala yango pe bela mapasa ndakala museza kuna en tout cas bon na ka mo fana la Sabino il faut utana munoko na bakolo likambo bango moko bandeko na ngai et en fait à partir de cette date là et voilà là lobi que nazali kamunangina tali Sabino na Sabino to so na bino to so makambo o etali vie na vie ya lelo oyo bolingo sila na mitema ya bato bazaka su na bolingo te ki camarade ezaka bolingani lundi mardi boswani mercredi bokabwani bokomi binemi à vie soki nakufi koya te soki nakufeli koya te oza ndoki oza mutu mabe ki camarade ya lelo bizarre sikono olekisa bino mo boyebi makoko boyebi mami bien boyebi mami voilà mami kovanda kuna te s'il te plaît bano batala po témoignage édifier bango voilà voilà na ma Pélagie donc voilà bomoni mami boyebi mami bien koko bana boyebi mami na mama Pélagie mbali boso bomona ndenge bomoni boye ma Pélagie na mami baza baninga yango na bisino ki camarade lelo ezaka bo sai camarade lundi mardi bokabwani ngai na koloba mingi te mami na ma Pélagie s'il vous plaît ngana na bato na 50 000 abonnés bato batala yango balinganga balandaka ngai mwana bino à part koza mwana bino na sala pe famille na ngape mususu na internet oyo mami est-ce que beaucoup peut témoignage ya ki camarade na bino témoignage pour témoignage ya ngwana témoignage ezaka te oyo ya bino nalingi penza soki bokopesa ngo na bato baotala bino ekoedifier bato ebele ekosunga pe bato ebele mami na ma Pélagie bavandi amitié 41 ans on dit libala ya mwasi na mobali 41 ans d'amitié ma Pélagie me sans caméra ta boka lisu na mpanzi mami yo lo baka na yo me sans caméra mami comment na bine bandande mami lo ba mama makasi mami ba vingtaine d'années bozoyoka mami na ma Pélagie bazaki na ba vingtaine d'années tango basaki ki camarade na bango bavandi 41 ans ya amitié s'il vous plaît 41 ans bauti nango na jeunesse ti lelo oyo boko mibange Bwana ba jeune. Ma Pélagie baki mo bange. Encore pe bwana bazota ba jeune. Encore pe bwana bazota ba jeune. Ba mami jeune ko. Batale ba boya kokola bota ba mama na ngai. Ngamo mwana bango déjà na komi boye me bango ba oboya kimbange. Botala makambo ngamo mwana bango na aboye. Baba boya kimbange. Bon, s'il vous plaît, maman nangai. Nous avons vraiment posa. Toi, na katia matanga bien sûr. Mais na profiter de quoi boser bino mbale ensemble. To mekana no ko sola bino nyo sotu misa bino so mi bale na ba otumisa tena mapasa batapi mko. Na amitié na bino, mami na ma Pélagie. Bo banda ipende boza ba camarade boswani, bobebani, bozongani ou bien bovanda kaka bien ti bosala 41 ans. Na katia amitié boye. S'il vous plaît, vous avez une réponse à maman. En tout cas, il y a une Pélagie. Nous sommes
toswana te ke nini en tout cas te ke to telema ya non vraiment wana te esalama tambala moko te esalama te wana vraiment ya solo esalama te wana toyebaki nanu nzambe pe te eloko moko pe te wana boyena na bapayen tozalaki na kati ya mokili nano na bamosiki na bamakelemba bokende bafobu biloko nyonso na tutaki vraiment mapasa tala na koto ozoka makambo oloba kuna te mapasa mapasa landa témoignage mami loba na yo mami loba mapela ja aoloba ta mesa na caméra te faut boloba mama parce que biso na poto oyo lelo oyo toza na passe mapela ji yaka bosaki camarade lelo de 1 mois 2 3 mois kaka boye bobeba na raté bobeba ntango bokobeba na bobandi ko finga na mafinga pe ya lokuta alors bino bofandi 41 ans bongo bino bwana mai na makila na nzoto na bino te kaka bato lelo mami loba na yo mami wanyi loba na biso na époque na biso tolinganaki mingi tokangamaka vraiment toso bomona ni boseka-seka kaka tokendekendeki kaka bafete topesana kaka bamidela bamabaya bamétrage tolatalataka kaka donc makambo ya koswana ezalaka te en tout cas ezalaka te badiscussion moko mike mais après boseki na bino makasi eleki nango tolandana matanga wapi tokolandana kotonga mpe motu te ndenge wana tokola na ndenge toyeba poto tokangami kaka po tozokangama kaka na bato na biso ya kala tozomona bato ya sika te ozomona oyo otana ye na mboka na yo ye wana ntango bokomi awa bokangami susu koleka makasi yango wana ti lelo tozalaka butu moi vraiment nzambe azwa lokumu siko boya kokotela bonzambe ndeni boya kodeside ndenge ni po ntango wana boseki kamai boyaki bajeune nanu ba vingtaine d'années après eloko nini boya kokota so na kibonzambe ndenge nini ntango na bacampagne ya Jean-Louis Jaye bazali koya na Kinshasa na Boka Savubu. Oui, tu veux qu'elle cherche? Moi je me fous c'est rebelle hein. C'est qui bana donc toyebi nzambe awa na poto te toyebi nzambe depuis Kinshasa ntango babonke bakoya ntango bamayeshi bakoya na Jean-Louis Jaye tozokende bacampagne wana donc toye koyeba Yesu toye koyeba Yesu tobandi kokima muke mokili toye kokima bandi kokima mokili bobandi kokota lola ndamu na ndenge toye poto tomikotisi mpe makasi ndenge wana ok voilà témoignage kitoko donc 41 ans d'amitié boyoki babandaki bana ba vingtaine basali 41 ans d'amitié 41 ans s'il vous plaît ba famille pe toyeba na ba famille la famille yeba ni makasi ba famille makambo soki ezali bokoti penza na likambo moninga ozwa kwa ya yo ozoka ya mapela jipa ye na yo nde bomesana bana bomwana ya mapela ja ya kana yo kaka makambo nese kana awa o matanga mapela ja za kaka wana o nyoso nde boye kola na mabele bayolela bokilo bayela ma bokilo bayola na mabele nde bomoni bango ba musu bayela na poko ye mangisha na ni mami ya bana no bilo bite abilelo boye lusamba lusamba na vendredi c'est moi vendredi hein vous allez libre le vendredi c'est moi vendredi donc nde baza awa bayelela mabo kilo na ngai bayela na mabele bayela mabo kilo hein mami conseil ni boko pesa batu oyo baza koni mami lo milizati melako toniki na yo wana mapasa s'il te plaît kizo mami toniki te ngana na caméra kizo ba mami toniki s'il te plaît hein mami conseil beaucoup pesa na bato ya lelo oyo bato baza ba camarade ya lelo bakovandaka lelo de 3 mois babebani na bango koswana kofingana conseil beaucoup pesa na bato oyo lelo mami vu que bino mwana 41 ans d'expérience et amitié nazo bino ba camarade mami koko abana boyebiti amuluba koko abana boyebi ma pelage am Congo camarade à mami basali 41 ans na amitié s'il vous plaît 41 ans de boyo mona ma pelage ela sa mami na matanga mami conseil beaucoup pesa na biso bato oya lelo nga pena nga ba camarade nga ya mami mami conseil beaucoup pesa na bato lelo toyeba na ki ba secret nyonso mabina malamu donc toyaki na ndenge
okanga monoko tozalaki te likambo papa na lobe na pédagie na kie kuna soki likambo biso mibale soki ya oyo kuna tobaki nde kobatela vraiment po balinga mosusu mpe bakufa balinga bino mosusu bakufa tozalaki okondima te soki oyo azovoyage azoya na poto ndeko ye sombelanga boye salelanga boye kaka ndenge olobi wana bozaka mpe na camarade na bino bo Nicoleta oyo Kofi ayembaka Nicole camarade na bino ko Nicoleta oyo Kofi ayembaka wana aka mpe camarade na bino te maka bibi bakufi ebele bakufi mingi mami mpe bebe Kigoma mpe camarade na bino mami bebe Kigoma azaka awa te azaka awa mapata ya Belgique te mami pesa conseil na mapela jina mami pesa conseil na baninga oyo ya lelo bakoka kogarde ki amitié ata 2 ans te ata 3 ans te conseil nini ndenge mami obandaki koloba awa ke soko oza na likambo moninga mami bandala na maloba na s'il te plaît mami moninga mama obombi yango ozwa ngo lokola ya yo pédagie mpo na nga aza ndeko na nga vraiment ezwi ngai ezangi nga mpasi ya pédagie mpasi na ngai donc bolingo wana vraiment alors sikoyo komana kozala makambo ya pédagie nabimisa na batelefone oti na banini bapare na bayoutube mais non ezalaka te mpo lelo bokolobaki mpo tozosambela mais toyebanaki tozalaki kosambela te na bana mike 21 ans yesu nde après avant tu as mwana nyonso vraiment okondima te kutu baya kutu ya mikolo bazali ko bana biso bazali mikolo biso bino bana oyo bana mike makambo minene ozomona makambo parce que toko tambola vraiment la groupe ozomona vraiment comme on dit l'union fait la force tu représenter loko moko bolingo bande toki na bolingo ya solo moninga azui moninga zangi otonga te soki fako tonga ba te ke wa bo ba critiquer te otema mabe zuwa bino kwa nezalaki te kutu ko ba moninga na pasa na boye to ça ni to aider de côté to ko aider na ndenge ni to ko to ça la musique musique là to ça qui nini mutali boso yo mata banda usubona boni to ça qui nani likele ba nini ya banzungu to ça la kape ya basani to ça la ba to somi banzungu basani banini to kei to pesi moninga vraiment ça qui na ebite ba moyo zanga na to ça qui nza bolingo ya so to lingana ki mingi to ça qui loko mo peto ma be loboko na nzambe sans nzambe na ndero na terre nzambe za ki vraiment ko pambola to ça qui bien to ça qui ne sengo to ça qui ka batuka ka to kende to ça ba fête mo to ça qui champion na makambo na Nicolette fête ata iza wapi il faut bokende ya il faut ka azo ba invitation ya na boya to kende Nicolette nini ya ka boya to kende monika ka bien sabana na mibale na biso so pe na kati groupe na mibale kasi ngapa ide wana na ibaki yango epa na oti omote nga na sala famille du cœur omona tele mama na famille cœur mapele so mona kati mona ka poumon na ngai mona kati si ka mikolo na tali YouTube te kasi mami nga nazoki ide wana papa bino ndenge bozaka na couple no surtout ya ba couple na mibale na bino ba couple yonga pe ide utepa na binoti na ebisi pe na nani na dina ngabi dina eto se eloko na biso mais eloko na biso zali ya ba couple poto za na ba midi à 14h te yango mona nga na sele kwa na mami ide nazoka ngo pa na yo ndenge betela nga masolo na mibali po ezala te ko mwase kende ki boye tant tozala tozaka biso nyonso tant tokuta na biso nyonso ba couple tozaka ensemble et voilà mami le ba tozaki bongo butuna moi bolingo bomoko komiki respect ba secret konta mo makamba campagne ba banani ba komiko ya ba Jean-Louis Jaye banani nyonso ndenge banani pédagie lobi eloko sikoyo kokabwa biso tro nde nzambe bakiliyezo ayaki kokabwa mama na mwana kilo ya mwasi na nani ntango sikoyo ekomi mpenza na bani tokoti na fie ya bonzambe mpo tokendaka groupe biso oso na makambo ya nzambe me ntango mpe tokei bamosusu bakontinuaki na bango te batiki biso baoyo tokontinuaki nde na bapélagie na bamosusu oyo tokontinuaki makambo ya nzambe nde nzambe sikoyo ayi kokabola biso soki epa na mwanaki na bimi na makambo ya mokili nga bimi totiki tokontinue na biso ti na nzambe oya mpe epai boye toyeboye epai boye na kontinue na nzambe baza mpe église moko toyokutana mpe na ndeko na mema moninga na église nga nde na invitaki epa na biso ye patali yanga ya bomwana ya pasi mpe ya bisengo église na bino nde na ndeko li ovanda po yo na église osika te eza penepene
yaka tokeni alobi na ngambo tanke mwana nzambe abina kotala tala soki ezabenga yaka kotala okosepela ngere mpe aye atali amoni keza bien de ndeko tokangami bozongi susu continuer lisusu l'église ozomona nde tosambelaka kuna epai ya couple moke paster na biso na l'âge de paix ozomona tozokoba eloko eleki nzambe bandeko ezala te donc toyaki bolingo ya mokili siko bolingo ya kati ya yesu wana siko nde eleki parce que babi nzambe aza bolingo ozomona oyo azangi bolingo mami kasi nzembo mabokilo te nzembo kasi mabokilo so nakie kuna eka so tovani mwana nga yoka mwana munu yaka mwana munu bolingo deko moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki moto azangi bolingo akomona nzambe te mami tokati nanu awa apres tokoya kobanda susu oya kokontinue ndenge opesa bana na yo conseil nga mpe eloko wana na sala mami eza bien tala janini tika badeuxième ndenge ozochacha kuna tika badeuxième tika badeuxième wana ozochacha tika badeuxième ani nango mami apasa tika badeuxième maapelaji kuna ekoka nango te kuna ekoka te maapelaji okocha place yo mapasa aza wana bozomona bozoka ba témoignage ya ba mama bomoni ko ba témoin quarantaine d'amitié oyo ko eza amitié te eza famille donc ceux qui bomoni nga na se permettre pona ko bisa bino ba mama ba pesa bino témoignage pona bato lelo bolingo na kati ya mitema eza lisusu te bolingo eza lisusu te bato bolinga na sute kofingana kotongana kosalana mabe kobokela na mabaladi kokomana vraiment mokileza ya nzambe mokileza ya biso donc voilà donc au qui pesa amour sincère au qui amour babanda na ba 21 ans bo calculer ce que 41 ans d'amitié babanda baza bana mike bazoko ba gérer makamala muté mais bango ba gérer ti lelo ba komi bazo baboyi na bango ke ba mi bangete babi bala mi bangete bana ba jeune kati na Yesu botaka basa Yesu ba konona ndeni basa Yesu ba konona te en tout cas merci mami merci ma Pélagie mami to so le susu bon oyebisi nani mama ali adi mosa kofiolo mi depuis muto lukaki yo alo tindela maloba mami akotala yo tindela maloba nyoso lingo tindela yako akotala po atuna kinga yo maloba na tindi yango akoloba mami loba lobela ye akoyoka yo est-ce que nakoko invité yo tozape na nini concert là ayoka ko yo moyeza ko yezate na concert le 11 novembre na église ça va vraiment somo ma chérie yaka soko yena kosepela na kuna monyo na kosepela makasi soko komikono bina ko kaka mami na komona yo mami star église kuna mami star na évangélisation pe tozana ngo na les 4 awa akaka na début awa les 4 ou 5 tozana musala nzamba zuta na musika yaka pe ondo mona nga yaka to mona na to komisa nzambe mama nazana ya kopesa bino te na komika ka Yesu pona ngai bino nyonso bolinga yebo kangama naye eloko ni nzambe ezali te ozomona soki tomonani lelo momoninga lelo nzambe po soki nzambe te nde eloko mosusu te apambola bino abatela bino nzambe alobi nzakopesa kaka eloko aza nango akopesa bino kaka Yesu ndeko nazana bomoni onga na epesa bino bomoni nga kote mayele uta na epesa bino on donne ce qu'on a mami abini muta pesa kwa aza nango bolanda bien maloba mami azoloba mami loba donc yango na vraiment bokangama na nzambe tolinga nzambe mokili ekoleka nyonso ekoleka mais Yesu te kozonga na Kristo